likolo ya ba camarades onga moko na lobaka likolo ya ba camarades lelo Naomi libala ekufi ba camarades mosusu eza ba camarades o ba memaka na vite eza na batu mosusu bozala na bino ka mosika parce que ba camarades mosusu bandeko nanga aoya na vi na yo aye pona ko bebisa azoya pona ko bongisela yo te mais pona ko bebisa. Pourquoi? Parce que ye babala yete ye azo telengana na ye aza na ye mama yenga shikoyo tonga moni keno yo ya yo ezo simba ya yo esimbi ao sepela na yete akolinga kaka abebisela yo pour que yo pe otikala mutu pe ya kotelengana lelo ke koto yo lobi kuna kote kuna lobi kuna baseka yo lobi kuna bapesa yo kombo parce que ye déjà mokili mobimba esi epesa ye kombo batu mosusu bakoma na bango bongo yango pe Naomi Lufiakenda ye pe ayaki kokota na ba makambo wana likolo ya ba camarades oto lobaka ba camarades moko ya mabeba ninga moko ya mabela famille. Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye penza na ba solution ya kitoko. Gavker aye penza na makambo moko ya bien. Gavker aye po na ba solution na bino na Gavker bika na yo libela la famille. Gavker azawana po na bandeko oyo baza na posa kobota po na ba papa oyo bazo nyokwama bino moko boyebi bablo mosusu mwaeto loba ezali te. Gavker aye po na bandeko na biso oyo baza na problème ya poso. Bandeko na biso oyo aomona kake no azoyaka na eka munene ayebaka te le pourquoi ayaka yakaka munene ao comprendre te yango Gavker ayeli bino ba solution ya kafu na ba oyo ba okondaka kaka eza na basi mosusu peut-être okota na onda kwa libala mais obandi na okokonda oza na yo à l'aise oliaka bien ozalaka na tana yo ya repos mais kokonda matakita. Gavker ayeli bino ba solution ya kilikili ba solution ya somo pe ba solution ya kitoko wapi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo na meme libino Naomi Lufiakenda, la famille, makamweza. Kandenge ngamboko na lobaka soki ya koloba eza tokoya koloba soki pe ya koloba eza te tokoya pe koloba te. Na minito yo makambo eza na kote ya Naomi Lufiakenda. Avana kota na mozindo libala ngo ekufaki ndenge nini ezalaki ndenge nini camarade ngo alobaki nini pour que libala ekufa.
ekozala malamu na ya kosensibiliser nanu batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que tosalaka ba émission ya sika, bato sika pe bakotaka. Yango na yeko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours malamu mingi. Bisika nyonso zolandaka biso zala penza ya kovanda. Place nyonso zali zwa kiti na yo vanda, tango zo vanda kawana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kobosa na pete mwa eloko ya kolia na système moko ya bien penza mingi makasi. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu ya balinda. Bambote nanga na yemoko Madame Marie-Josée Chala. Bambote na yemoko Madame Céline Kabakaba, Madame Gracia Mpoi, Madame Judith Diampovisa. Na pesi bambote na Madame Vicky Mambonzo. Bambote na Mama Lissi Mpitu depuis Belgique. Na pesi bambote kandenge zalaka na Mama Eugénie Zemanga, Mama Christine Lonongo, Mama Titi, Mama Tina, Mama Joséphine et pourquoi pas tonton héritier Yola. Voilà. Kande na obeta masolo ya Naomi Lufiakenda. La famille ezosala pasi. Pasi penza ya makasi, pasi penza ya munene parce que ndenge zalaka mwasi nyonso tango okola, posa ya mwasi nyonso zalaka ke tango okola bongo un jour na bala, na vanda ndako libala, na bota pe bana na ngai, bana na nga pe bakokolaka, un jour bana nanga babenga nga koko, babenga nga meme, esalaka penza kitoko wana ezalaka rêve ya basi nyonso. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso zali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous allez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Voilà, ba mapango à côté kayango yo, ozana posa kosomba lupango, ozana posa kosombela bana na yo mapango yango yo ngana lobaka toujours, vi oyo eyaka na makambo ebele, to lalola muki bolobi kuna ukufi. Soki lelo nzambe asali yo grâce, osana mwa mbongo, mwa $350 ya pamba, sombela bana na yo lupango. Ata soki lelo to lobi nzambe azwi yo, oyebi ke bana nanga bakotelengana te, bana nanga bakozala na bisika oyo bakobandola lela. Ezalaka malamu mingi. Lelo oyo tokomi komona bakulu na ebele, tokomi komona bapaka juma ebele. Pourquoi? Parce que bapapa na bango bazwa temps ya kosombela bana bamapango. Ebele ya bakongole to bangaka kosomba bamapango na bakartier oyo deja batu baza. Pourquoi? Parce que bakartier wana bamapango ezalaka trop cher. Sikoyo oyo eza ba place ya sika, yango ba memeli bino ba mapango na primoko ya se, primoko ya kitoko,
bapesi opportunité na bakongolais nyonso basomba bamapango na système moko ya bien. Voilà la famille, tozonga na makambo na biso kande na obeta lisolo ya Naomi Lufiakenda. La famille, Naomi Lufiakenda aye kokutana na camarade na ye moko, camarade moko azalaka na biloba loba, azalaka penza na makambo moko ya makasi, ametrizaka koloba na yete kande na loba keza na batu mosusu soki aoloba abimisaka nyonso atalaka teke no makambo na oloba bana baza, makambo na oloba ba papa baza ba mama baza ya ko bimisa na ye. Siko camarade pe ya Naomi Lufiakenda ya bando bimisa na ye nyonso ezala keno ba okende epa ya babokilo ya Naomi Lufiakenda tango ba okoma kuna ye camarade azwi relève akomi kobimisa na makambo oyo ifale pa abimisa, akomi koloba na makambo oyo ifale pa aloba. Mobali ya Naomi asiliki, mobali ya Naomi oyo tolobaka penza bakande komi komata ye, apekisi mwasi na ya lobi soki olingi nga na yo to continue en tout cas ozala malamu mingi kabwana na fi oyo. Mais Naomi pe koyoka aoyoka na ye te. Ye ka luenye ya camarade na ye, ambiance ya camarade na ye matakita, aoyokela mobali te. Ao continue na ye ka na camarade na ye. Bao continuaka. Kote mosusu yo sala mobali pasi. Parce que soki camarade ka ya Naomi, na Naomi bakie ko visiter babokilo, ye camarade ko loba biloba loba, ao loba neti machine, ao loba neti radio misumba. Ao loba neti mutu moko batie ba pile. Ako stopper na ete. Alors eko sala keno na ba belle famille to ba bokilo ya Naomi Lufiakenda ba yaki ko baye Naomi. Balobi to lingi yo lisusu te. Mwana na biso akobala yo lisusu te. Camarade to lobela awa eza Muchopi. Ebele abatu to yebi Rosni Muchopi ajuaka ba théâtre azape na chaîne na ye, ye pe kanenge boyebi azomi kotisa na ndenge moko ya bien. Masolo nyonso la famille nazo betela bino eza film na biso ya sika oyo euti kosila Spiritas film ebando leka epai ya ye moko Poutine de l'écriture la famille. Je suis sûre et certaine que ba o babando landa ba moni sort ya tonton Vini ndenge asila, ba o babando landa ba moni sort ya papa na biso c'est qui papa Serge Mwembo ba kisi na bango parce que papa Vini pe asimbaki kisi. Siko kisi na ye abandaki kokende kobimaka na bibembe. Donc soki bibembe bongo akende ka na morgue afuti mutu oya gardaka bibembe. Tango akofuta ye babimiseli ye bibembe, ye aleki na bibembe wana et puis bambongo ezokotaka na vie. De l'autre côté apekisi pe mwasi na ye makambo ya Nzambe. Mwasi na ye eza ye moko Poutine de l'écriture, la patronne à Belleville kandi ya ba Belleville la famille, yende azalaki mwasi na ye. Siko ye ko sala keno kandenge ezalaka na famille, na ba famille surtout biso bato amwindo tozalaka soki tomoni grand frère moko boyaza na mbongo, cousin na biso moko boyaza na mbongo, biso tokomi kokangama na cousin wana, tokomi kokangala na ndeko na biso wana sans kutu kotuna ta Nzambe keno Nzambe mbongo ango azwaka ngo wapi lakisanga nanu na mona source ya provenance ya mbongo wana na yeba ebele ya bato tozalaka na ta wana te. Biso tomonika mbongo ndeko na nga mbongo, cousin na nga mbongo, tokomi kaka ko diembela bango. Yango yaki kosala pe leki ya tonton Vini Alex ye tellement ezalaki mbongo tongo aye ko comprendre ka keno grand frère na ya komi na bambongo c'est fini. Akomi komanke tonton da Costa. Ye na côté mosusu akomi ka ye kaka grand frère na ezaka Vini. Pourquoi? Parce que Vini azana bambongo, Vini apesaka ye ba $500 par jour et ye ko sala keno tonton Vini ayaki ko sombela ye mutuka nzoka mutuka wana nde ebando benda liwa. Et ye ko sala keno ndeko na ye wana ya mwasi na kombo Alex ayaki kokufa. To ye kokota pe na histoire mosusu ka ndenge boyebi la famille. Ba jeune fille à lelo, ba jeune fille ba komi kaka ngande ngai foka mobali ya mbongo mobali oyo aza na eloko te nga nako linga ye te yango ayaki kosala ke keni pe ayaki kokota
na ba piège ya tonton Vini. Pourquoi? Parce que posa na ye ezalaki ke azala na mobali oyo aza na bambongo, mobali oyo akobanda opesaka ye ba dollar. Siko na ba dollar wana kosala nzoka kande na uti kobetela bino lisolo awa tonton Vini abimaka na ye na bibembe. Tango azobimaka na bibembe, tango akosilisa kobima na bibembe, il faut alukaka mwasi mosusu libanda ava kende pa ya mwasi na ye ndako libala. Nde yaki kosala kene baba ya kokutana na Keni pe ba ye koleka na tonton Vini. Tala sikoyo solo oyo Keni akomaki kobimisa. Solo moko ya somo. Ni famille na ye ni ba camarade na ye bakokaki lisusu ko supporter solo ya Keni wana te. Solo moko ya makasi la famille. Filme oyo eza filme moko eya kote ya biso. Ezala ba papa, ezala ba mama, ezala génération ya lelo, parce que lelo oyo to bengaka ama thousand. Bande konanga ekomi génération moko bande konanga basi balela mbongo. Mbongo oyo eza facile. Ebele ya basi balingi na bango lisusu ko salate, ebele ya basi balela na bango ka mbongo. Baya ko kabela ka bango mbongo ka boye, sans ko sala, sans ko luka misala. De l'autre côté, tout le monde appelle basi mosusu ba okendo luka kamisala, mais de l'autre côté, otala basi mosusu alingi na eko sala te, mais alingi kaka azwa ka mbongo na pete nyonso. Basi ebele lelo bakoma na bango bongo. Histoire ya ndeko na biso Keni eya kote ya basi ebele ba jeune fille ebele eboya kote ya ma. Kote mosusu pe kande na bando beta histoire ya ndeko na biso Naomi Lushakenda eza pe mateya pona bandeko mosusu omoni soki oza na mobali ata soki nanu bokomi na processus ya libala te ba o nyonso babala ba biso nyonso tobala avant tobala tobandaki biso nyonso na nzela ebandaka na nzela tango mobala o comprendre que no comportement na yo eza malamu ake ko présenter yo na famille na bango tango pe na famille na bango ba ko constater que non mwana oyo bateya ye kitoko aza na comportement malamu yango bomona kasikoyo famille ekomi kotia mobali pression ke no bala mwasi oyo tina ndenge omona mobali akomi ko proposer mwasi tina ndenge tokomaka na makambo libala mais bato ebele lelo oyo bakota na ndako libala te. Pourquoi? Parce que ba mema ba camarade na bango epa ya babokilo ba mema ba camarade na bango ya babizale limabe epa ya mibali o balingi babala yo, parce que mobali ata soki amona kayo za na comportement ya bien mais amoni camarade na yo aza na comportement ya bien te aolinga lisusu te. Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku. Ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.